na sali émission pour na Karine Mokonzi azo regretter ex na ye Tigre bino ba commentaire bo siliki bo komi na kanda. Est-ce que bino bisika boza soki Karine Mokonzi na mutema na ye azo regretter Tigre, est-ce que akoye bisabino bino bokanisaka bolingo ezali ndenge bokene sombaka chaussure to ndenge nini? Est-ce que bokanisaka Karine Mokonzi aza mwana popi pope Barbie po bolukile Barbie o ya kobala bozozwa nani mwana o bozo sakana ndenge ya kobalera? Est-ce que bino soki Karine Mokonzi ayebisi bino yena Tigre bazongani, est-ce que bino bokoganga teke boboyi bokoganga pona nini? Est-ce que bolingo oyo ya Karine Mokonzi oyo mutema ne sepeli fasala o bino miteme sepeli eliko loba nini? Soki sikoyo bolandaka Karine makambo alobi eza bien, pourquoi pas bolandaka makambo alobaki bafinga Tigre te? Poti sikoyo nana chanze maloba te aloba bon bofinga ye nanu pe abengi Tigre noir niao te apese koma niao. Mais sikoyo nanyoyo centimetre palala wana mususu bobengaka soki bilali ayebi peke bilali. Tigre ayebi bobengaka noir niao me abengaka te. Pourquoi? Alors soki Karine Mokonzi azo kanisa Tigre te problème ezate, soki pazo kanise problème ezate. Mais non bandeko oh donc akoko zala wana azana bolingo na ye azo souffrir nango fatala kabino. En plus batonga zo tala bazana bango kaka mukeleke te bokanisa te baze belé, même na ba commentaire o batie baza muke mais baza makelele même na Karine ko yokela bango soki na lobi bongo. Pourquoi? Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonnette, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko batu oyo omoni bayeko silika na ba commentaire bayaka toujours na ba kombo sika ou bien na yoka bangote. Misusu bazali bakomi batu sika ya Karine, misusu pe bazalaka binemi ya Karine. Eza bongo ou bien komi ennemi ya Karine. Mais de toutes les façons bayaka na même opinion bango pe mbabenga kaka. Bayebi bien eloko etali bolingo ndenge ezalaka. Bayebi bien Karine Mokonzi aza mutu na makila na mai. Po soki na lobi bongo parce que parmi bango moko bato ya Karine na oyo bamona ibo na misu baloba toujours boye na net te baloba na nga na téléphone na tiki kaka. Alors oyo boloba na ngai bino moko soki Karine penza azalaka ndenge boloba na nga, alors pourquoi pas Karine akende kokanisa Tigre na mokola lelo? Est-ce que mobali lokola Tigre bomoni po na kozwaye eza lipa na nguba ou bien po Karine azana kombo ou bien ndenge bolingini po Karine azana kombo bongo ti kasi basere ya Karine Mokonzi bango pe bazana kombo ti bazalaki na kombo bandakala ba Noela Madinga bazana kombo ba Riet Kazinga bazana ba kombo kasi mpona nini basasaka mibali pampamba te batu bazali belé na oba na mbongo. Yo kanisi vraiment poza mobali oyo yo lingi mwasi ozana kombo oyebana omoni yango maseki même ikutu ba actrice ya Hollywood kende kotuna bango loba yo ndenge zaboy ozwa 14 Oscar oyebani kosakana te kombo ne vanda na basine nyonso
alors mobali oyo bongi na yo aza ya boy ndenga kotala kutu akoloba wana na filme mais siko mwana mobali soko lobi na ye mwasi abongi no boy oui ya kozwa mwasi oyo yebana ezalazali calme ezalaza sérieux aza na problème pozo mobali oyo bino bozolota oui bozolota bien sûr bazwaka na bango mais bozolota sikoyo mobali oyo yebana aza na kombo mwasi oyo bino bolotaka bazwaka bango na facilité ataza mwasi mukonzi ata azali mwana mukonzi ata ye moko mukonzi me basi oyo bayebana po azwa mobali abala ye na zoloba po alala ye wana probleme eza te meme yo oyo ozotala nga soki olingi balala yo ata na maire ya Paris probleme eza te kende komisa kaka bisika ya bandumba oyo ya mwa kombo ya griffe bakoya kozwa na bagarde corps balobi lelo maire ya Paris alinga lala ndumba moko bakei oke balali yo pe obimi na maire soko olingi tuna bakongolais oyo basala na vitrine mibali nini abima na bango yo moko koganga alala na baklase nyonso ya likolo bawosome tina bato ya se oyo batangaka soi wana ya facile me nazoloba kobala oyo bino bozolinga alors tigre noir ndenge aza wana mpona kobala na Karine eske aza candidat mabe Karine Mokonzi soko azolela azongela tigre na ye eske Karine Mokonzi asali mabe tigre soko azolela azonga na Karine eske azozonga po koma gigolo ndenge bozokomaka aza gigolo bomoni tigre noir azanga résidence fixe banda boyeba ye avandaka bisika moko na château banda boyeba ye atambolaka toujours na voiture aza véhiculé ezala ya kodefa ezala ya kosomba ezala ya koluwe toujours aza véhiculé aza na discipline sportif ayebi kolamba eske aza candidat mabe pona Karine Mokonzi soko azalaki candidat mabe Karine Mokonzi tango akendaki pa afilora Karine Mokonzi azangi esika kolala Karine Mokonzi azangi bato bayamba ye bavandisela ndako na ye Karine Mokonzi azangi famille na poto Karine Mokonzi azangi mama na poto Karine Mokonzi bana membre bakimaki ye te soki Karine Mokonzi azongaki pour amour love mokolo Karine Mokonzi abima na ndako wana abimaki na love tigre noir atikalaki akanisaka atikalaki na love makasi te mais tigre noir pe atikalaki na love makasi aye koyeba yango tango Karine akei mazalaki toujours pe na love ya Karine parce que nga na sololaka na tigre bien sûr alobaka nanga makambo mosusu pona amemanga modèle mosusu ba information ya fausse mais ça normal parce que po amemanga bongo po akanisaka naza muta Karine menga moko na betide nanga na yebi soki arondima azana Karine c'est que amour parce que tigre noir basi bazangi te o bakwelaka semaine na semaine Karine Mokonzi pe mibali bazangi te o bakwelaka chaque jour mais tozolobela libala iye tozolobela nde libala siko bino nga nalobi Karine Mokonzi azo regretter ex na ye orieboloba bon eza tigre te boponi mosusu po Karine oui azo regretter ex abandi pe ko regretter ba ex lelo te azali na ex moko
abanda koloba tout le temps a regrettaka ezalaki Jean-Marc. Boye bien ngoti. Ndenge manate. Mais tango azako regretter ye amour vraiment makasi eyaki na tango wana na sima. Liboso a préféraki akende na fabrication. Akende na musique po eza biloko ya linga. Donc aponaki musique ke mobali. Amonaki ta eza nango. Mais sikoyo Karine Mokonzi soki azo regretter ya ye tigre problème eza wapi. Soki tigre azo kokotia mwasi na ndako te azo kanisaka Karine Mokonzi. Problème eza wapi. Bavanda ndako moko baswana Karina kenda tigre ndima zongisa mwasi ne na ndako. Mwasi aiko kende atiki susu bakiti. Tigre, bien sûr, azana manzaka, ma pasola bakiti te, a koma likola bakiti te. Et loko kaka, azo utiliser ya Karine Mokonzi. Eza Instagram ya Karine Mokonzi. Eza pe mabete, fazala ne loko moko ya mwasi na ye. Po mwasi ya ye bake, bolingo esilaki te. Mabe eza wapi. Eza wapi ko, nazo tuna bino. Tigre te, aza gigolo. Karine, ako regrette tigre te, a regrette nani. Tata kulutu na bino, ndeko na yo, boniko, ou bien nini. Karine Mokonzi, oui, azako lela ex na ye. C'est moi qui confirme, c'est moi papa robot, ngai mutu, nazali, mari de nuit na ye, obo pesa ngai, pe na mona pesa e solo, na soki siao, bo tika la malamu, et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te be mbote belé na mon boss JP Kiama, on a koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te be mbote belé na mon boss JP Kiama, on a koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.